Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Tant la Bible peut Wilfried Samba Sengo, c'est qui n'a pas seka. La Bible déjà comme vous mbato bon. Et ça toujours plaisir parce que tant la liboso no bande kolangai. Na vraiment la plaisir sur la Bible na ebike. Mingo kota ka ba prière, bozo sambelaka pour que zamba pambola biso Mbonda Ekolo to kende liboso. Et que vina biso ezala vraiment na ba risque ya mingi parce que to lo barami makambo la vérité ou ça la katamboka o te bike vérité et ben ta toujours bato mabe bato bazala bato la vérité bazala c'est la vérité mais pourquoi bato la vérité bala ramuke mingi bato mabe bala toujours méchant contre la biso mais tout arme forgé contre moi nzambe ezala nil et sans effet. Merci Nabilo bande kolanga boza ebele ko la biso na édition somuko lelo et ça journée mon to réfléchir parce que tout à la fois passé comment est-ce que l'autorité mingi mboka bazo bomamboka babike to ba ke bangonde bazali ko détruire mboka bangonde bazali ko détourner mboka misula mboka bazali ko sala ba fraude ba corruption ba impunité le qui a trop donc nyo soka mabe ezote pas ba koza mboka pour que mboka o eke de liboso te mais to ba ke yo na ngai peuple to za pe na ba devoir na biso Biblia elobi ko finga ba konza mboka te ba batanga Biblia ba yebi yango. Mais tout ça, on condamne des actes. Tout finga mon cause mboka te. Et ça la passe ya. Au moins de comme au finga ministre mobe to au finga chef de l'état. Papa, maman. Yo finga mon cause mboka. Autorité aux PCA a dirigé Congo bobima o. Yo za courage que finga mon cause mboka. Même la Bible les a dit sumu munene. Oko finga mon cause mboka te. Oko jamais ko finga mon cause mboka, jamais. Même si azo sala mabe okoki jamais ko finga mokozi ya mboka. Est-ce que papa na yo prenez exemple papa na yo akomile soula azo tika mbongo ali na ndako te akomosa ba désarme moko boye yo nanu yo moko okolinga mbona ta moninga do afinga papa na la zoba papa bino kutu tina te yo kolinga yango na mwana za vraiment éduqué mais papa no makaba osala eza kitoko te. Mais on lui dit même camarade na yo afinga ye. Mais yo aussi courage pour finga mokozi ya mboka. Parce que ça vraiment éduquer. On ça éduquer c'est ça malédiction. Tout ça qu'on condamner ba acte. Ya mabe autre ça comme on a parce que souci to pas soué la biso ezali nini Congo ebonga e comme kitoko. Tant que so bona ba kozi ya mboka. Parce que yiba ka mbongo à l'état. Pourquoi que ko so ba appartement ba poto dans l'Afrique du Sud, et ça la biso moté ma passe pour total la nini. PEDEL 145 territoires, projet de développement local à 145 territoires. Et ça me bangé na Indousa. Oh, attends que moi on va détourner ba yibi yango. Mais essayer les projets on les a là matérialisés. Oui, l'état peut assali
ma bendaye a détourné ba mbongo wana ba te belé o bébé o bazala ki censé yako kumbela idéologie wana. Mais yango te ko interdit yo ndeko oyo ozako sala na poste ministériel topé na ba institution ya mboka pour que on prépare retraite na yo na pototé mais on prépare retraite na yo na village moko be ala kati ya mboka na biso Congo. À chaque fois que on va préparer la retraite na biso to ke nango ko vana na ba poto eza ko pesa biso chance té ya ko tonga Congo. Eza ko pesa biso chance té ya ko tonga Congo. Il faut que le haut temps que vous sala aux amis solo et sengeli préparer retraite na yo awa na Congo pona ata village natal na yo ata village na ya ba parents le ba botama village d'origine na yo pona ta yango so que na village na yo même toilette pour malonga ezalaka te école malonga ezalité centre de santé malonga ezalité même ndako brique pamba oyo ezalité mais yo le bela ba cravate bela ba jeep o rouler lango awa la vie professeur Kinshasa avion pamba na ba poto et puis ka o sonité de kolangai mais le oyo soki ozili kanisi aucun village na bino le ko zo sala ba institution mboka ozala mwa liloba okei kuna otongi centre moko hospitalier ya kitoko otongi université to pe école mwa kitoko kuna otongi mwa eloko ko pesa mwa sentiment na mboka na yo na village na yo mais okoki ko influencer même l'état kaka wana pour que ba créer canal ko permettre que mutu soka azali musika akomati na village na yo ba ko tala ba ko visiter yango kitoko na singa na iboy so za ba institution mboka na za mongole na bikela mangai ata ndaka 3 niveaux égalité na oveke ata ndako mwa kitoko ya matériaux durables égalité. Prenez exemple la kala isobe wana munene na tongi école kuna na tongi hôpital mwa munene kuna na tongi université kuna est-ce que eko influencer te ba de comme ça vous tapez baba Congo ba ke kotanga na université wana eko influencer te na sasi bilanga munene kuna ba hectare ya ba masango ba hectare ya mbila élevage ya kitoko kuna porcherie ya kitoko eko influencer te ba main d'œuvre ba uta ba village tu ba ko travailler kuna est-ce que eko influencer te l'état congolais aluka absala nzela kitoko tiki quit eko ba tiki quit yo na nga pe des devoir ya ko tonga mboka avant que l'état pe abanda musala na. Et pourquoi mutu Dieu surtout azana part à faire. Ouais, on a vu prophète Kinshasa. Tant que les labos sont et le qui a trop. La très jamais comme on a Daniel Bumba, gouverneur province de la ville prophète Kinshasa. Azabo soto même on a mutu papa a boire qui la baba moko wo. Ton ministre moko bo azubo soto a boire qui wo. Ton pe bourgmestre azubo soto a boire qui on la quoi la très jamais comme on a yango. Kaka yona ngai o ndeto zabo soto to boaka na ba veni na biso. Kaka yona ngai ndeto zaka babo soto ba maya salité ba maya solo ozo bi ba faux septique na biso to fogola biso bo la balabala. Kaka yona ngai nde to za ko détruire ba avenir na biso ko timela ba mabulu pour to za zéro to sala misala. Lobi ko ko bota ba érosion. Lobi bo soto ko pesa biso ba typhoïde ngungi eleki solo eleki. To bi ko lela oh beaucoup maître aza incapable oh beaucoup maître azo soigner bisoté oh c'est parce que yona ngai to yimboka o ebongate. Si le yona ngai parce que malgré ma belle bakonzi mais c'est un devoir ya ko futa paku ya l'état. C'est un devoir la Bible les ali vraiment devoir que yona ngai faut to futa paku ya l'état. Ata au moins que zele toni mabulu bazo bongisa te mais yo komolo nini futa ne paku ya l'état. Tika l'état charge na ye akoluka kaka tana ye akosala yango. Yo futa paku ya l'état. Yo futa taxe. Ya commerce ozali kosala. L'état a besoin de revenu wana, a besoin de misolo wana. Comme bateke
na futaka mbongo tomona musabo esalamaka te tokofutaka te wana papa okoyi na infraction l'état ifa kanga yo yo na ngai il faut toyeba koprotege baavenir na biso toyeba kosala salongo koambeli koentretenir yango ezali c'est parce que jamais bourgmestre akoya kolala na ndako na yo jamais Daniel Bumba akoya kovanda avenir na bino te yeba ke mabe bosoto oyo tozoboka na babala yo na ngai retour nango kaka yo na ngai tozali kobela maladi toyeba bona niveau régie boyeba ke lelo on a vu prophète Kinshasa ceux qui ont besoin au somba ba matériel surtout informatique nyonso informatique ya bi nyonso informatique ya occasion d'Europe ya occasion topé ya sika ozo ta provenance nango eza Europe na Asie te la Congo tonnerre au Congo avec impact de l'idéologie c'est parti la régie. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Merci. Il faut que ça la bolingo Congo. Toyeba ke bana bakulu na oto zali ko bomba. Mwana ezali mwana na yo ono bobaka wana ya kuluna. Mwana na yo oyo monaka allez saka yo mesika salaka musa mbongo leske utelaka oyebaka te. Un vrai parent faut seulement mwana ngai mbongo zole sanga chaque fois oyo musa ni yo salaka azaka criminel. Mais on dit qu'on dénonce mwana na yo ya moyibi te. On dit qu'on dénonce mwana na yo ya kuluna te. On dit qu'on dénonce mwana na yo ya criminalité. Azala mosto mobali mais azala criminel. Yo on dit qu'on dénonce été. Mais aux autres, c'est la seule, n'est pas l'État. Ni aux autres, ce n'est pas l'État. Parce que je pense que c'est bon à l'État. On a le droit de dénoncer. Moi, ceux qui ont dit qu'ils sont incapables d'éduquer. Éduquer. Ils ont dit moi, je suis livré dans l'État. Parce que Nali Boubou, Azaki moi, Nanayo. Maintenant, comme le Mokili a commis à l'État. Malgré la responsabilité de nos parents. Mais encore Moutou Mangongi, maintenant comment le Kamotou, peut-être ma boca à l'État. Impolitesse est comme un mode normal. Le colon ça va receveur. La Moutouka, pour le moment le colon qui a commis Zambé dans Mokilio. Malabamala bimana l'homme de réalité. Ko finga ba mikolo, ko ba mabe liboso ya batu. Oko bangate, oko kapé sonité, oko kapé kiloté, liboso ba parents. C'est parce que ça éduqué. On a éduqué. On a muté sério vivre là ba nyamba. Ene aïba na le sous-souté. Pelé qui aïba na le sous-souté. To ba biso tout ndenge moko. Et après bomba moto. Est-ce que bonnet au Kumba Congo oyo? Bonnet au préparer ba ça relève à l'homme Congo oyo. Jeunesse moment oyo. C'est un moment où essayer na yo ko yeba de préparer avenir na yo. Ngaza papa. La bana. Yo be 25 ans, on be papa bana. Mais si quand âge comme il a 21 mois mobali. Na âge comme responsable comme maman na âge à 18 ans, 19 ans comme maman. Na ba longi ba désolé aux autres sala oyo. Moi no bo tu vas préparer nani pour azalobi
La vie moko meilleure et qu'on se peut ça yo. C'est ça les moments qu'on prépare à venir. Le cas métier au conseil parce que na âge de 40 ans et qu'on a possible pour na yote aussi ma machette au sac qui couluna. Au conseil kaka ah combien balé qui là yo vieux na kokata sauver ngaya parce que on se prépare à rater au bon gama rater. Nous à l'époque na âge de là encore balamike et là na zemo balé ko yemba. On se ba batanga ba classe ya kina kinyo ba yebiango. Zemo tu ba si je ne me trompe pas. C'est ça qui boue. Oh keba ngonga ebeti keba kene okelasi kuna nde ozimayele zema soto ko beta ata G comme qui elengi ndenge nini oza obligé ya kokata G ya kene ko sokola pour que des classes bana oba parala ba préparer bango te oka pe mo ya ok la classe te oka maman na bini ya abo sika itali so ke détaillé mais biso après la biso fimbo de tambola fimbo o boy fimbo ozo obligé faut que des classes le oyo to commune ndenge to zali atala tu ba million te mais nazo réfléchir comme humain so yi musala et le awa na mboka oyo yo otala que là c'était Robert Ngaka chef. Voilà nalingi d'abord avant de continuer édition na biso boye baké na ville province à Kinshasa to na Congo mobimba to ba congolais boza partout pas problème tout boza lango spirituellement pas problème au moment que beaucoup soit solution té c'est bon bengi les grands chefs coutumiers Ibrahim Chams autrement dit ba plan accompagner nos solutions dans cela ba force ancestrale tous les aspects publicitaires et on réveille ça précis c'est planté c'est parti la régie. Mbote na bino baye bo mesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Chams autrement dit Baplan. Na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance. Pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoyeba ko sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango alors tozo pesa pouvoir il y a domination il y a réussite il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, toujours ba kotombo la mutu, na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino bae bozuli baku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga, appel WhatsApp ou normal, okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Bolingo ya Congo, eza yona ngai. Lokola, il y a les grands chefs Maïndombe Fiston. Chef Fiston Maïndombe Ebamu. Un chef coutumier, il y a village Maïndombe. Vous savez, tout ça, ma campagne était. Mais, Andimi, combien de mboka nebe zayaki, azabazaki victime ya bamobondo. Bakima kime mboka la ye. Mais il y a azama bozula mouké. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends que bamobondo ba touché presque ya plateau ba teke mobimba. Est-ce qu'il y a pu bandeko ba kimiki ba mboka na bango ba yeko vivre rapi na Mbakana na village Mbakana basiki mabota na bango basiki ba bilanga na bango basiki ba kelasi basiki ba mombongo na bango ba komi le ba malheureux. Mais lui na bolingo ya Congo abi non na mukela za nango na ko tika ba ndeko langa oboité. Malama na ko sunga ta ba mama wana bazala Mbakana atazaki plus de 500 mamas. Tout ça, ma campagne électorale. À quelqu'un qui peut être la carte de la campagne boboité. Mais la bolingo ya Congo. Mouké na zanga kabola na bango.
plus de 500 mamans. À chaque maman a passé les putas moko pour de manière que va se couvrir à temps auto. Peu prochainement, on peut savoir comment mouké pour que et permettre pendant certains moments à terre kwanga à terre mandu d'apo et si bazali pe ba za moyen de vivre. Yo siko za mbongo ebele. Oza motema wana. Tonda élément o et on réveille ça aussi ces plateaux. C'est parti la régie. Bayambaki lokola Yesu Kristo tango akotaki na Yerusalem bondi melangai ke yenani les grands chefs coutumiers Fiston Maindombe ebamu oyo atondisama na bolingo ya tata Nzambe pour que asungaka baye nyonso oyo esengi apesa bango lisungi pour que bazwa pe esengo. Fiston ebamu les grands chefs Maindombe bondi melangai ke tellement que yepe azali victime ya phénomène mobondo elongo na bandeko bamboka ebele amitali pe alobi jamais na koki ko vivre la boye kaka ngai moko na lia na mela na tango oyo bandeko langa misusu bakima phénomène mobondo bazali ko souffrir na village Mbakana tellement que décision wana ekotaki kati ya motema na ye depa elongo la cortège lendenge bozali komona bakiti na Mbakana esika api etuluku ya ba mama oyo bavandaki mpona koyamba ye kaka ndenge bozali komona yambi na kokota na ye le grand chef Fiston Maindombe a rassuré ba mama ke ya solo atako bazali ba victime ya phénomène mobondo mais l'état congolais azali ko bunda pour que bazonga na bisika na bango ba vivre paisiblement atambola ki maboko pamba te amemela ki bango ba pièce ya maputa o ko permettre bango po ba meka ata ko bomba bazoto ndenge kaka bozali komona azate azote bali Mbembe Nadege wabi Mbembe na suka ya masolo les grands chefs Fiston Maindombe a promettre bango ke akotika bango te akozonga lisusu po apesa bango mwa misolo o eko permettre bango bameka ata kosala ba commerce pour que ba vivre na muke oyo bakozwa yango bino moko boyoka esengo oyo ba mama bazalaki lango ndenge nini basepelaki liboso ya caméra ya mbonda ekolo magazine d'actualité. nasepeli mpo nayeba pesinga po mpe naza bienve na kati naza awa naza mpasi na bana nasenyokama lokola nasilikuta merci ako yasi mpo natisakasepeli makasi na apesi biso mbala sepeli makasi kolongo wana depa akendaki mpe kopesa basalutation na ye epa le grand groupement ya Mbakana le chef Labi pour que azwa pe bénédiction ya groupement de manière que nyonso etambisamaka avec un impact na idéologie. Biloko ya boye, motema ya boye, il faut osa kaka un vrai Congolais, un vrai patriote lokola, les grands chefs Fiston Maindombe ebamu oyo, asepeli ici ba mama la village Mbakana, toujours na kade kaka, ya kokonsole bango, ndenge nini baza ba victime ya phénomène mobondo. Biso mbonda ekolo, en tout cas, to souhaite ka bonne chance pe. To beti sika kambonda. nabengaki bamama batozala tuna na sala bamama kubo eleki une semaine bakoma bakoma toyebi te aho bakabola na justice. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Merci dans le grand chef Fiston Maindombe. Et bamou, na musala kitoko tuko sala la fondation Maindombe pour que Osunga ba sinistre o bakima ba mobondo bavandi na Mbakana. Toto continuer maso na biso na likambo etali bolingo ya Congo boye bake.
Ce qui est le Congo, c'est le Congo. Le Oyo, ma belle économie dans le Congo, Oyo, Kouloune combien trop, criminalité combien trop, c'est parce que Yolanga Totobo Baba Nawana. L'État congolais peut être au Sénanayo, à travers ma commune, on Luka, on réhabilite le pouvoir, il y a un chef, il y a un quartier, il y a un chef, il y a une rue. Pourquoi tu sais que Bongo Bango ne va pas premier agent qui va permettre le développement économique dans la venir dans la rue, dans la rue. Bon, ça fait temps. Si on dit que ça comme une paka, aller sous la force de mon côté, en tout cas, bon, rajeunir classe wana. Bon, ça va gérer le système territorial. Beaucoup de gens vont ici, kawana, on va aller à ma casse, ma casse, pour que ils identifient dans la venir, dans la rue, dans la rue, tout le monde va carte va venir. Chaque parcelle, ils ont combien de portes, ils ont combien de personnes. Bateau va banani, et on permet de mettre tu m'as bien battu la carte à venir na parce que infiltré bazo battre la scène balete bazo faire la carte bazam batté la carte à venir na biso ba dans l'appartement au devant vandi et c'est le chef de riz le premier agent yako mener ba investigation yako identifier bango pour que et permettre là-bas service à la sécurité aux arrêter ba comité pour immigration et découvrir bateau baza en ordre au baza en ordre d'été ba kangaba au baza en ordre d'été ça rabongo to tambo na mboka ba paya ba mboka to fali kaka boye au moins quand immigration côté bino bon bazar passeport et ça bino to passeport attends ça passeport so les anga visa balati yo aux anga visa do en cours batiki yo ba service wana e ba ka keto za banda ko ndenge nini à partir ya musa ki to ba chef de riz ba salaka mais ba chef de riz na ba chef de quartier bazar ba incapable c'est parce que pouvoir na bango ils ont vraiment la force c'était en plus ba futa makate dans l'état congolais talaka na bango et ça malamu kitoko koleka yo pende kolangai ozo continuer ba via ba kuluna ko ba via ko baka bo soto na babala na via ko soka ba salité na yo ko tsala babala impolitesse c'est toni semla munoko na yo changer comportement parce que eza ko honorer Congo té tozo pesa ba ko souhaiter ba joyeux anniversaire surtout ba joyeux vraiment anniversaire munene ya 35 ans de mariage ba bi libala et utakase na Nzambe pe ko umela libala ezaka vraiment bolingo ya Nzambe Libala Kitoko, ça dit 35 ans de mariage, peut expérience de bango, ma bibi c'est ma cofa j'espère. Oh parce qu'on encadre ma couple belé. Ah! Pasteur le prophète apôtre Serge Lukanga. Apôtre Serge Lukanga. Le maman Mireille Kilombe. T'as la couple wana, t'as photo la bango wana. 35 ans de mariage. Parce qu'on forme un couple même dans la dewa na libala nga sur la Bali donc il y a pas bango ba encadrer ngai le cas bazo ko encadrer ya président Jonathan Sangou et pe couple bazo ko encadrer na couple ya le apôtre Serge Lukanga on va commencer 35 ans ya libala na bango ya mariage na bango oh libala e utaka na Nzambe oh libala ya boye Esengo likolo voilà monde kolo Emeli apôtre Serge Lukanga la maman Mireille Kilambe ba ça qui effectivement munene na cadre ya 35 ans ya mariage na bango o esengo munene Benjamin Kilunga zaki témoin événement na côté ya Monda Ekolo magazine d'actualité c'est parti la régie. Shalom. Shalom. Alors, le monsieur sous la mise dans le cas, on a dit ça, alors que nous sommes allés à Mambo, à Moussous. Est-ce que tu dis dans le coupé sa mère? Ça m'a dit que je suis sûr. Ce que tu as dit, elle est moi, Mongo, une rencontre avec Dieu, un lieu d'intercession, un lieu où le feu ne s'éteint pas. Vous êtes non simplement un formateur de bâtisseurs de foyer et une colonne dans la maison de Dieu.
sentiment de joie. Et Sengo, particulièrement Ngai, Oyo Nazalaki, Mokolo ya Liboso ya Libala. Donc, j'étais le premier jour quand ce couple a commencé, quand ce couple a été béni à l'église, j'étais là à Kinshasa. Donc, j'ai fait le parcours avec ce couple. Pour moi, c'est une joie et un témoignage. Il y a comme on a que Nzambe, à cause de Batu, n'a pas faiblesse na bango, a travaillé bango, a commis si bango pe ba modèle. Na ibandeli bazaki batoraki banamike, moi pratiquement je n'avais que 20 ans. J'avais que 20 ans babalani. Alors tomoni ndenge ba mati. Mobali à 20 ans, moi aussi à 16 ans, nanlenge baboti bakoli. Alors na moni que Nzambo yo à cause yo ata oza eloko te, a travailler yo okomi eloko. Nzambe à cause à ta place eza vide. Ya koki kotondisa, mutu aza na forme a kopesa ye forme pour ala kisa que eza signature ya mutu te, na eza signature na Nzambe. Nde eloko na zomona ela bandeko oyo ndenge batamboli tomoni ke sima. Eza maele na bango te sima. Eza maloba na bango te, mais eza kaka se loboko ya Nzambe, grâce ya Nzambe et tamboli na bango. Merci. Profondément touché. Nous sommes émus. Parce que ce sont des choses dont il faut célébrer. Parce que nous connaissons la vie et le parcours et du foyer et le parcours et du ministère. Mais ça, c'est une preuve, un modèle terrible pour la génération et pour tous ceux qui sont dans cette communauté et dans cette génération et dans la ville. Nous sommes très bénis et surtout les témoignages puissants. Ça a été comme des principes qui peuvent aider d'autres générations et de nouveaux couples qui sont en train de monter. Et ça montre encore la fidélité, la fermeté, la persévérance, qui sont des bases et des fermes fondements pour ceux qui sont en train d'appartenir à cette communauté, même dans la génération. Nous bénissons le Seigneur de venir célébrer ces rubis qu'on appelle, comme il appelle lui-même, ensemble avec eux. Et nous croyons encore qu'il y aura la multiplication des multiplications et la prospérité. Parce que c'est un témoignage poignant, puissant. Parce qu'en disant merci au Seigneur, on revient encore à recevoir plus. Nous bénissons le Seigneur pour la célébration. C'est une cérémonie de célébration de 35 ans de vie commune, 35 ans de vie à deux, 35 ans de fidélité, 35 ans d'endurance, 35 ans de persévérance. C'est une cérémonie qui sacre les efforts. Pour arriver à 35 ans, ce n'est pas été seulement les roses. C'était une fleur rose qui est accompagnée de beaucoup d'épines qui nous ont piqués, mais nous avons fait l'effort de les tenir jusqu'à ce jour. Pour vous dire que nous sommes très touchés. Nous manquons des mots à répondre aux félicitations. Parce que nous ne voulons pas qu'au partir d'aujourd'hui, au lieu de monter, qu'on descende. Nous voudrons seulement recevoir les prières que les gens ont faites pour nous aider à aller encore de l'avant. Nous aimerions que l'année prochaine, les autres années, on vienne nous dire réellement vous êtes compétents. Parce que la compétence, cela va au-delà de toute cette ratification. Ça veut dire nous avons mérité, nous sommes compétents pour y arriver, malgré ce qui peut nous arriver en cours de route. Voilà l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui. Je venais de le dire, il faut bien comprendre le mot jouissance. Dans le mot jouissance, il y a de prendre plaisir. Ça veut dire que chaque fois que nous nous retrouvons en jeunesse, nous nous retrouvons avec des femmes, nous perdons de vue plus vite et nous abandonnons cet amour. Nous abandonnons les premiers amours et on nous dit aujourd'hui, essayez de faire un effort, de jouir toujours, de prendre plaisir, d'agréer, de satisfaire, de tirer encore des sources de jouissance dans la femme que tu avais de la jeunesse. Parce que la femme de la jeunesse peut perdre sa saveur
si vous allez de loin. Or, le début doit aller avec vous et doit terminer avec vous. Ngai kak nazo pesa kaka nzambe merci obimisa biso na neya kokomisa biso eloko toza lelo 35 ans eza PTT tolelaki tokweyaki tobundaki mais tokabwanaki te nde eza force ya libala donc bokoki kobunda bosali nyonso bokoki kosala soki bosimbani kaka na maboko ozo continue bolongi libala pe eza ku nazo pesa pe conseil na ba jeune nyonso bazolanda biso kokanisa te ke na kati ya libala soki bozo sepela nde libala eza bien or que il faut bobunda bokweya bofingana mutu akanga pe biloko na ya lobi na keye pa na biso libala esili mais soki obzwi bisaka na yo olobi okei okete wana nde olongi libala de kosepela alors toyika mpiko ata eyindi na moi na tongo na butu kokanga bisaka te kokende ngai na bando kosala soki babengani ngai naki kofanda likolo ya congélateur nalobi na kokende te mpo nayebe pa na biso te naza na tata te naza na mama te ye nde tata nde mama nalele trop merci beaucoup. J'ai vraiment des impressions de satisfaction. Pour Nanga, il y a un exemple à suivre. Maman, c'est ma maman, papa, c'est mon papa. Vraiment, nous avons mis à Kolobate, nous avons makasi Tolanda. Je sais que ce n'est pas facile, mais au moins par la grâce de Dieu, pour recommander Bangoza. Merci. Voilà, merci. Tu comme la souka édition sur Moukwalelo. Oui, parce que ça a un vrai leader. Tu as tout ça, analyse qui te réfléchir dans l'Italie, Bolingo et Congo. Congolais, soit maël, Congolais, soit conscience, Congolais, à part Rio, et ça, Congo, azalité. Tu as dit que Bakuluna, Oto, Baka, Bamibi, Oto, Kolukaka, Bandi, Oto, Kolukaka, Ezalikaka, Bana Nabiso, Bandeko Nabiso, Bayana Nabiso, Baleki Nabiso, Parent Nabiso, Oto, Nabango, Bissika Moko. C'est aussi courage à dénoncer Bango et que permettre Congo et Kende Liboso. À part ça, peut. Bape Kolinga Congo, aux Alami Solo, Luka a préparé retraite à la carte Congo et non qu'on va dans l'étranger parce que ceux qui ont préparé retraite sur la carte Congo et qu'on permettre au Kélé, à la Mangaï, au Kélé, à la Ngeli, à la Mpangu, à la Oveke, à la Kalo, à la Pio Pio, au Kosa, Misala qui toko Tonga, Bandaka qui toko ba université, au Tala Pe, ba ferme qui toko eux qu'on permettre que lobby, Libotano Ekufa, na Zalate. Allez de voir la présentation, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle, Bonda école officielle. Et en part ça, bon ben comme ça activité la bino, bon ça sport publicitaire la bino avec impact d'idéologie. Derrière les caméras là, je vois la présence, il y a Benjamin Kilunga, les caméramans des guerres, des guerriers. On va voir Kota Zamba partout et pourquoi pas. Na Christian Mouchek, le grand réalisateur et pourquoi pas. Na Yemoko Wilfried Samba, papa la Popipo. Je dis que ma soeur Tambou Sama Kitoko, Mingi Maléo et maman Irène Essimake avec impact de l'idéologie. Et qu'il m'a dit de Assimi, montage de réalisation, édition. On se retrouve prochainement, édition M. Asika. Jusque-là, restez bronchés. Si le reste, c'est programme mondial écolo, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables,
des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionnez dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ye bakoya kosaleka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a dit que makambo wana beaucoup plus tôt condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge, système de déboulonnement. Oui, stylo rouge, il y a chef de l'État. On dit ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan, pas le bas qui on à Londres. Parce que tout ça va nous satisfaire mes besoins na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na comment le masina ba luka masina te ba on eza ba mascarade oh non biso population masina totel milokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko za nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba e ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, na solo la qui n'a chez les disons urbanisme tu as gagné donc na maziba a cause de cette autorisation de bâtir. A biso comme on a en tout cas bourgmestre kanga yango benganga. Kusuma ba jamaa wana. Sindi comme Pandisango bokeba ba maladie mingi eza ko ta bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturelle eza na banyama mosusu sia mikufeli yo komikata o tekeli baninga mais maladie ya ba mpox
bozomonta te ozokutepai na banyama. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda. En tout ce qu'on a été pour la commune na bino numéro na biso zali ya ngwana ya